ils ont Fabregas à la montée mamabé. Fabregas à monter mamabé. Ils ont vraiment monté mamabé makas par rapport que moni babolam o ba tout ça les laé. Sur les là ba tout soit porté ba ngacha ba ngwana. Ba bénéficier na ba passe au biso tout ça là que ba biso ba sabalo to porta ba boulot ya bien. Vraiment ça ne sont pas 3 jours, ba frère ne sont pas archiniens, c'est pas porta mais c'est là bien. Mais le bon c'est retrouvé bateau ba rosa na ba viu ananti. Nga parce que ba tout ba ça là ba album mais aussi mbaté. Zo mona tanga to ça la émission na yo na bisaka yo que bateau ba kenda na ba énergie na ba ngomoni ba biso to kenda na ba pas Simon na monté mais ça te permettre nzamba permettre que bola momoro landa mutu mo o tam susu asala batu ba mabe alelisa batu na nda kwa pesa tadi ata $5 siko muta bongo shonata akufate ne yango monike ba masana nga ba frère nga ba longwa ba fena su ba ibra comprendre l'homme de Sokoko wana vient na bisu ba masana nga ba bina filet wana masananga ba masananga ba chani matera ba seda kapo banan Fiston empanya lobagi Gisclar zanot Fiston empanya bagi ibrato za masana ye ipa masananga ibra na ebi ipa masananga attends mais oui Neymane na lati musique masango na ajitu masa musique Master Mamutu ibrato yale Master Mamutu te dan nana masa Fiston empanya te ibrato ala vie na biso atika ba jiwa na yena Fiston empanya na faux chanteur mais oui yebo yembaye yena na vila novana vocal na sala ka na zolo kwa shima milalei chilwa benechi chikolela muzolu chanteur mo yema na zolo malobe yoka na bien atika ba biloba lo ba msoke lo bana ba TV yebo yembaye iyo kola lesanga pona nini mishu seya mitema tosala ki bonde koro Ipator à la vie na biso, Ipator a apporté beaucoup. Même pas na ngata ngana yaka kese wana, Ipator a tshela nga ba poa ta ke souci surtout ba buliba. A tshela ba te belé ba. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Et c'est vous à partager ce qui doit vous bakuyo au côté na banda pour la bino sans permission. Le coup la moyebi à travers votre émission Tolobela présentée par moi votre humble serviteur Miliki de la presse congolaise. Merci na ba diaspora nous sondenge bozuli bakuyo Rolanda biso partout dans le monde. Merci na ba vrai frère nous Miliki de la presse ndenge boza partager nga ba élément oyo. Merci na pe mutozuli bakuyo hôtel biso mokola lelo nanu au s'abonner. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner Télévision. Vous serez pas déçus ici c'est l'information biso ça a information source pe ya sir ba invité nyonso oyo ozala bango posa ba star na nyonso ozala bango posa okuta bango na nzela ya site oyo Congo Winner TV. Alors n'hésitez pas à s'abonner au finir biso croche ya notification pour au ratarba élément na biso te soki ekoti na nzela ya site obino déjà bo préféra o bo pesa confiance Congo Winner Télévision wana to profiter pe to pesa mbote mingi na madame la Cléopâtre la patronne de Congo Winner TV au nom de Sarah Kabunji Mwasi Aleki Ngolo na Mwindo depuis Londres. Merci pour le soutien mami na lingi yo mingi to pesipe mbote mingi na cordon adida lobomba yemuto azako coordonner biso na nzela ya site oyo to pesipe mbote mingi na ba vrai fona so bazota la biso partout dans le monde. Un grand merci à celui qu'on appelle les promoteurs Popo Diakanoa, les patrons du collège Saint-Paul School, Laura Bidjimine et j'étais sali. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Brenda Kwete, Belle Lèvre, Deborah Boulé. Clin d'œil à toi. Alors, très chers abonnés de Congo Winner Télévision, aujourd'hui dans notre plateau, je suis avec Sabalo, ex-animateur de Ferregola, ex-animateur de Fabricas Maestro, avec qui est déjà tout sur la déjà pembé par rapport à l'actualité Ozo, comme il a dit sur mon colo, moi le lope Oyo est déjà sur le terrain de l'actualité nous oblige, nous avons un simaya actualité Montréal, ce qui déjà tout ça mon comoro, continuons déjà invité Nangaya qui je dis bonjour Sabalo. Ouais bonjour na batutu ba otalangai. Balinga Sabalo na bango donc voilà. Santé Sabalo. Ouais, santé kitoko par la grâce de Dieu. T'es là gars, moi santé dérangeant mais ça va. Donc on a pesca ensemble mais merci t'es là gars. Voilà. Et puis c'est un peu osé là mais c'est bon. Hein? Ouais, c'est bon pena, c'est bon parce que moni mutu o bataka kamingi fabela rabela. Mutu yo attaque, bois bataka ngamingi moni attaque parce que nada mutu nada mboma hotel là. Faut attaquer ngara toujours mais nzambe pas permettre à bango te bakota na nzela on a voilà. Naza pena bien santé ce qu'on a ça va par rapport on est à la guidon. Voilà. Non attaque yo Sabalo. Ouais, bato belets. Oh. Bato belé.
bato bele batakanga pona monter là par rapport parce que kozanga élément munene na orchestre msubuza participer ma faut bataker parce que bala na posa tam so retourner songa mais par rapport à nzamba boya na habité faut songa te po simba rapete côté kuna donc voilà OK fona so ka batak mais nzambe yo azaka kati na ngai wa batela nga wa linganga donc va permettre pe bango te bakota pour bataker ngane donc voilà santé ça vraiment qui tout donc sabalo ba attaquer onde nini sabalo biso te ba sabalo aso sabalo ya ba attaquer nga parce que bato musuba sala ba album ezo simba te zo mona tanga to sala émission na yo na bisaka yo ke bato bakenda na ba énergie na ba ngomoni ba biso to kenda na ba passimo na muté mais ça te permettre nzamba permettre que bola momoro ilanda mutu mo o tam susu asala bato ba mabe alelisa bato et bien le somona donc faut normal que mutum soit comme ça là ba plaisir simbate vous comprenez mispe album simbite et normal parce que la film nzambe fa fiakula par rapport que mama be o bato wana basala bato bakenda basala misala ya bien bazui bato musu balolela yango donc ça ningwana il faut mama musu bando simbate ça normal so mutu soit ça l'album ne simbi nangote et normal il faut ça la bongo donc par rapport biso ba sabalo to za wana donc yo mo moni ke nostalgie ngana bimi to ba soldat makasi donc ngana mu kongani yawo na vraiment mu kongani yawo par rapport ke ba tumsu ba luka ba tia mu kongana ngati na mabele et tout mabele mais ba kokate c'est le que to bimi pe to pesi to bimi sipe ko sala non clip ko ta studio ko sala makam ils a ba fanchirti vous sommes donc par rapport à voir yo ka nostalgie zo ba générique ba tumsu ba beti awa vous comprenez comparer ba générique na bango yoka voix na nga oyoka ne na mema musique là si on a to comme ça ba le belé bazota la biso ba retrouver oti zongi sa biso na onion so boaka na musique mboka ko ouais l'enfant des blancs cheveux dormi allez moi na mundele sukelala sabalo ba mama sabalo kadisi c'est beau je te maye allez téléphone à tonton ngamna boakango babilo kaba yekola na sombi chemise carré moko ya bleu moko ya jeunesse na lata na le kananzela yanza wele ngamna boka mwane mascara mwana kolinga mwasi na butu tenzambe molili eko sayote tango mosusu bote na ya mascara mwane ngamna boka biloko wana tu pourquoi hey Shakira Matilola Banchelu Bengani allez buka loketo Shakira aplaona ngamna betango donc voilà wa babiloko nanga na sala malheureusement qu'il y a une gratitude à batu mususumba il ça ba plan o ngana tika o sala ka portable orchestre mususu voilà et portable na ba implice ba orchestre batu beli voilà na faire gola na fabrication na sala o mabe makasi ils a fabrication ala mutema mabe fabrication mutema mabe ala vraiment mutema mabe makasi par rapport que moni babolam o batu to salela ye so le la su batu mususu porter ba ngacha bango wana ba bénéficier na ba passe au biso to sala ke ba biso ba sabalo to porter ba boulot ya bien vraiment ça na sunsu ba 3 jours ba frère na sunsu ba archiniens ba porter mais c'est la bien mais le bon c'est retrouver bateau ba rose na ba vie wana ti donc ça veut dire que bateau ba otala na bateau ba na musique ba bi ke oui asa mutema mabe voilà on est appelé maman ça azab na vraiment thème mabe makasi asala onini pour chaque façon na zana yo betara les solo fabrication que moni nga na la grand animateur parce que nga ça leader mon na mutu na clanté ba petit mo miki ba bimi ba zo boa kama kelele na mato ezo comprendre donc na mutu mo bete na clan ba petit mo partout na pourtant musala oza cher mais na zula ngata ata veloté donc ça la nga penza passe par rapport que bato pe baota la biso na famille nga ba regeta ba bate garçon na mutema makasa na mutema mabe voilà okay. Yo regretara nyo so boke pa fabrication au bénéfice na ngoti na bénéfice na logota na bénéfice na ni bando futa bino te mais nga ba futa nga deux fois ko futa pe ba mbongo pe mona tam su ba mbongo ba bamba ba biscuit normalement ba peso mo bombo mo biscuit bani ba ko futa mango yo ka ko futa mango $500 nga pesa. Mais yo bela ka fabrication mudazwa ki yo bassoin fabrication mudamema en hôpital na nga mutu ngai par rapport à jeune ngala za batu mo ba créer ki cop mo batu na nga mo ba transférer ki batu bala mo batindaka la wana par rapport à J pesa ye a pesa petu wana banini ngulu na yona
azwi apesi ngulu na ye mwasi ba petite moi boza wana munene bu ngulu na iti ngulu na PMF mais ngulu na ye ngazo bisayo mama solo ngulu na ye azwi ngulu na ye apesi mongo ngulu wana amemanga na hôpital azo balara dama ouais aye ko selanga makambo pa na lokola ye ayokela ngulu na ye trop siko sa nini abimisanga lo ngai nazwa lar na dama ngulu na gebsete moni ndela boy c'est là ça bala du mongo lié bani babimisanga ndengona mais ngulu ne mtazwa lar dama ngulu moi ça wana ba ngulu moi to ba forme na ete so la mobali so du moi so ginani to ba forme na ete musala ba sala yeba nte biso to kimaka bambangu to yala ba cri so na crité au monde ba ponga ba betanga ba grand ba trucage no kese wana ba trucage pene encore o pene ngagu na rolo bela kutute bato be ba kumbana sabala bwaka soutenir ni mama na ba trucage contre jaloux succès nanga parce que ngala ina succès ko lega bato bele bazaki wana to pa na ya na générique ya portal le bimisa kese wana sala ba makambo bebele na ko pa na te petit mo boya ngulu mo boye ofanda boye kota na rap biso yako yaka suda ka pentante yaka mukolo ba benga yo loko yenda ko makolo kese na bité moi je n'appelle mef ndalo banobo abenga no ko ya répéto ngulu wana so sanga ngulu ça aye biso ke yo ko yaka non tesela na wana pana 6 mois loko ko ma docteur parce que ebike ba pesa mbongo ali la akosa mamge sa bala ba pesa ka mbongo ali mbongo wana bani ata fanti bono. Vous comprenez? Orchestre na babosa na misala ba basela bango. Biso de sala ba boulot ya bien oyo ba bazota la biso ba yebi. Mais babosa na ka misala o ba basela bango. Yango moni etumbu wana nzamba kitise tumbu na likolo akoisika muntu muso bimisi album ezo simbate et simbite. Attendez moment on a bar la baboa c'est betate. Vraiment la faute na biso parce que ba tout ba kenda na ba choc trop. Ba lela trop moi simbaso ya te ba to makambo. Voilà. De l'osoki de tali Villa Nova ya lelo na Villa Nova ya bino obuzala ki yo ba frère no ba seda capo ba archinéance ba bina filé na Villa Nova o ezal lelo ya ba chomi na ngwere différence ineza ti moni batmuso tanga na ngako ba innocent moni batmuso ko kondamné ba ngote so l'équité msuna teva do lo ba n'importe quoi o ngande faut comprendre batmuso ba innocent Robin Mondibo c'est un grand artiste. Il y a un mot qu'on a biso. Ce moni mutum so awuti pa Robin Mondibo aïe ba pesier Valère c'est que Robin la formateur ya monene formé bat o bala bien ba roya koto il faut pas banga batu on pas pesa bango Valère par rapport que batum so ba palpiter a palpiter voilà biso to monde normal mais par rapport que biso to réclame kana misala o biso tout ça là ce moni que orchestre mo ba mise ba longa maman na mbala mo ba longa 8 10 c'est que mutema mabe kunela danger so ke ba boma ba biso so nzambe te mele tu ba tulonama de totika na choc frère na so Jonathan Ikompa le tulonama mais preuve que nzamba sali grâce qui a été oh non ay parnia ngai na mabe na ko ya te na libulu wana liwa Jonathan Ikompa uta wapi pardon liwa Jonathan Ikompa linda leke uta wapi na mouvement et uta un orchestre wana te ebite rien. Oh, yonde la vérité. Et où t'as un orchestre wana ngana lo FC où t'as un orchestre wana parce que orchestre wana l'orchestre moko boda et orchestre moko et comment fort orchestre. Mais comment orchestre moko soki musicien beli kuya kufa wana okendenda kutolandela swana okomona ta mutu ta yala nonda kwa pesa tadi ata $5. Siko muta bongo Jonathan kufa tene. Yango monike ba masana nga ba frère nga ba longwa ba fena su ba ibra. L'homme de Sokoko, on a fait un abisu. Bamasananga babina filé. On a masananga, bamasananga bachani mater, baseda capo, banan. Fiston Mpanya lobagi. Gisclar, zanot. Fiston Mpanya bagi, Ibator za masanaye. Te dan, nana masa. Fiston Mpanya. Te Ibator ala vie na bisu. Atika ba jouer na royana. Yena Fiston Mpanya na faux chanteur. Yebo yembaye. Yena na Villa Nova na vocal na sala na zolo. Chanteur moi na zolo malobe yo kana bien. Atika ba biloba lo msoge lo bana ba TV yebo yembaye. Ala faux chanteur. Comprends? Yena Villa Nova vocal nino ya sala pena bat ba yo ka maloba ne loba. Ba yembisa ko par mao. Ala faux chanteur. Bon. Ibator à la vie na biso, Ibator a apporté beaucoup. Même pas na ngata ngana ya ka kese wana, Ibator a tchelanga ba poata, ba Thierry Migler, ba fait na biso le mona batbanda, ba dada, batbanda la modira loba. Ça compter banda to bas, bat musu ataki wana banini. Bat ba ko loba par ba mobe, bazaka bat bataka.
il y a le bâtiment il bateau ramasse na eta à la faux chanteur il y a faux chanteur il y a pas un faux chanteur normal fa le babongo ma bien grand chanteur bateau ba pourtant misala et pour la biso to longo to la misala so di banda il est pas longo ça le loko bete loko ba tota so ba chaka yo kai na nini yo yimba parce que le long ndenge Villanova obino bonyo kwa mili le lo ba shomi bazo kendele ngo ba poto ezo sa bino koma non ngai ngane na bonga pesa faute pas ya frère wanate aza innocent nga pesa ka faute pas ya Fabregas aza mutema mabe ne Arthur Sala ezaki mutema mabe wa Artinia Sala mais Arthur Sala ezaki mutema mabe comment ça fait que biso to ya mimu pa na parler na biso batu musuba pesa ka mwana mbanda opportunité makasi te koleka oya yo auto comprendre faut linga bana na yo makasi ke mwana mbanda yo longoli espoir et pas bana oyo ba porta misala bien OK pesa ngoni c'est pas mwana mbanda ça veut dire que oza mutema mabe oza ingrat omoni batu mususu aleki na te pe ba mi c'est pas le ka ba kingana da ingrat ngakuna salela boy bongo nga musalo nga salela na bénéfice ni mascara nga na pesa ba ya parti ba plana nga na bénéfice ni na kitoka c'est ni voici ni vélo ata moto a piner pas ma moto ata piner ya moto ya pas na bénéfice na l'autre mais ba tout ba yo comme mascara le partout ba kindarba par représentant ya ngum tout drapeau ya représentant ya eza lokola image orchestre mais pourquoi abosa nango ingratitude ba ngba ça la verna parce que oh bango ba ça la kem musuba dana ba loba e boni ba ba masa musuba loba ka ba mesa musuba le ka ba loba ba loba eza ba vérité oyo bo mama kati ba to ne batala ka biso ba ba muto do loba bo to loba bino eza ki mutema mabe vous comprenez so ngana mona ba frère na biso fa tata masa na biso mo boy soit tu banana et ba masa na ba animateur akala ba seda ba nani tout ba chinias ata 3 mois ba attaquer qui par ata biso ba sabalo to tikala ki ngana da kana fierté ata ba sangisa biso na frère na biso wana ingoza la kaka valeur na biso bon parce que na bike valeur na pas izengoza la kaka esengona parce que na bike ba o peut to kemana bango bakinda voilà il y a des chanteurs rebelles ba MVP wana batikala mais bozu ba chanteur ba kemite bomemi bango c'est faux même ça mena likolo c'est pelante fa beto fimo ça la ba plan fait simbe souté bozo koka na binote faut ba o bazokoka non papa ba koka bana biso to koka te neni biso ba to tonga nyonso wana ba ker ba to be ba tchanga ba tchira mi clair ba nani ba to sa ba ker wana tutu ba bina file ba nani tu ba ipato ba to sa ba ker wana comment ça fait to ba bango ba koka te no ba ta ba ge mani na répertoire ni tem su mutu wa mais a emba ta kerte ba plan so akala so to peut réviser akala ngana boa kango mais ba frère so sika ai ba maloba na msu ya boa kango te osomona donc wana ne so da ki ingratitude o ba sala wana voilà. Mais quand même, attaque artiste et musicien, aux oyo ka album ou ebimi mikolo yo qui déjà ni. Ouais, ah, na mincho na yo ka vient sur Fali pour former 7. Arbeta. Et Bogom, ya Fabregas maestro. Te simbité. Ah, sabalo. Gom. Et simbité quoi? Asoma mbasolo. Mutu soko bi msalbum mais simbité et simbité. Nze munini yo ka tana babara na babwa tibete. Tout sika ba fancy ko. Ata générique ya gom yo ki. Et simbité. Na mona petit na mo amino belé na mona batanga so ibona nini. Petit mo animateur petit mo ba la chauffeur na nga moto kuna ma campagne wana na station na ba commissaire animateur na kama na oh mais o da chauffeur na nga ba moto so mo nga leader sabalo azunga na moto na fute 1000 fois na kabele 500 ka meli ba makaya ba no petit mo boye amino belé boye no so iso ibona ni petit mo ba commissaire animateur pour la sona kama oh c'est que casse oyo comme que ekufi yango ba mo so ba tumsusu ya bongo na comprendre les substances vous comprendre so mutu so yango monique ba tumsusu a misombeli mutu so azombi gom pour effacer ne makambo nyos o aye ami sili sa carrière na nyos etaka mutu so mi gom pour effacer o abatu non ami facele ye moko nyos o aye sili carrière tout par rapport autant mon babar na minute to ka papa chéri ba do beta oui ka ba vene suba kwa trakora bazo beta usu ka ba rumba lo ba fali pour peso beta oui ka ba tout quoi ba wata kutu na minute
na total nzemo goga auto bimisa ah on a petite sœur moi buba imana buna na iba comme on a été petit on a ba comme on a été soki petit moi moi c'est pas imba na goga bi donc na la ndinze mo na été na yo ko nzemo da bien vous comprenez ba ça ba to ba bimisa ba plan izosima ba bina filé ba ipator ba hérité wata ba sa fierté alelo à part autant on a ba vene sou ba les pâtres pour ba mystique on va rater ba téléma vous comprenez après que ba rumba ba na fierté ya rumba congolaise bango yana papa ba tumsomo na abimisi nzembu ya liboso kute simbite obo akitsupla mso ya liboso tangana nzembu nino mona ka tota mona ba biso ko ba albums générique na ngakutu nostalgie bimi et de qui tous les génériques ba beti tour nostalgie yokane na memi musique yokane na ken animation yokane na do comment na ba notes. Vous comprenez? So tu pas himné ba générique ba musu bimisia au mona ka rien ba succès ba réseaux sociaux bola nangote mutu musu bimsinze malo sale la ngo promotion na réseaux sociaux fa ba mona lo simi a bengi ba petit mo ba quelque part ba sale ba vidéo ta 50 a pespes ba la mo tchanga ba pas TikTok n'est pas distraire congolais mais toi mona ba na ba cité to yoka ninze modo bet mutu musu mission meli gomme ye moi mi facele makamnio sa carrière na yi album mais simité do beta te simité. C'est normal pas l'album simbaté parce que bat balé la na kombo na yi et simandene. Vous comprenez? Il faut simbaté, c'est normal. Bat musomo na une animation ba cri donc ba na ba sensité mutu de bat mutu so ba écran na kuna nan suna cri gotote ba tu ga écran ba tonga koto ba sali non yo ka nostalgie yo ka na réviser ba cri nga na bo akakala générique na ngai mais au mona ezana ba image mususu ya moi qui sika ba couleur so qui ba cri on na do vana na musique vous comprenez oui na expérience c'est ça. Par rapport à Outa, c'est pas les padres fait rigola. On a appelé ça une formation, puis ils ont temps à Kouyouka. Végétal, ouais, c'est pas fabriqué ça le bibou. Comme tu l'as mis sur le monde, non. Mais you connais bisa yote. On a leader. On a leader. On a pas d'amitié. Végétal bien ça gêne. Ya wapi. Ya wapi. Ya wapi. Na crine na boire. Ya ça la succès na mogo. Tout ce que ba jeko. Abia boire prétentieux. Ah ça la succès na mogo na crine ntangala en crine ni. Crine no ya ça la succès na mogo. Prétentieux. Crine ni. Ebeta wapi. Ah, tout ce que ba jeko na go. Au bout de végétal gêne. Tu vas jouer wana wala bana mikie wala petit moi mukie ayeka ah ba petit moi bona mona ba bwa kana petona abwa ka yem na mona mo ba animateur wa petona chauffeur na animateur wa minu bele wana petona mswara petit na ngana mswana ni na ba ku komona ete soki sangama na so sangana na so salana na ba ku komona ete wana ba petit moi mikie ba ye ba sel non succès te ba sikte la papa obi succès oui bini ba luka succès tout na biso basa balo tout ça là bas succès nga bandi succès moi na muki banda na jet set et pas les patrons na banda de muta succès non ça succès ba oyebelanga dans 110 mais ça balo ba na fikine oba par l'époque on a ba série on ba fabriquer sp aya talanga aya la concert a pisanga ça balo na concert on ça la test on na ya sala wana ay talanga na boaka ça balo ba maman ça balo boaka bilamba ça balo ba sepela à l'époque on a bimina on était normal. Vous comprenez? Et c'est normal. Bah non, petit moi Mickey. Ah moi Mickey ma casse. On a un leader. Sabalo. N'engue frère na yo Archiniance à Longwe Villanova qui pas bien filé. Mais oui, pas camarade na bien. Et c'est normal. Fa Longwa pour que c'est on a fabriqué ça la monter mama B. Et normalement on a ça. Bah des fois fabriquer ces ça. Mais non normal pas Longwa fabriqué ça la monter mama B. On a bimi album et simité. Bah des fois fabrication. Mais des fois na ezani. Ah, des fois fabrication. Des fois na ye amiye bigara ngana lekiki ngane, ngana na boye mutema mabe o reconnaître misala batute. Bat baya ka wana hypocrisie mutema mambo ka mflosa loka otindika mutu me koma na ba studio che ba des fois na edaka mutu ya na cri soka lingi to ba no manifester ko ya ba cri na ba no boya ba cri na wa leksango bon. Mutema mabe après ça, il s'est faveur et il a repris bilongi. Ça mon inde là non, tu m'as fait la boy à flatter. Mais puis surtout il va te battre que mon toit da faux. Soit d'un muté malamu. Comment ça fait que puis surtout que neni frère na su Archinias ça dakana album au bato bimisa ah Archinias quand on a son Nzambe a épargné o échoué na kata succès, o ça succès ten ngo ça la faux.
au Monica ba ma pour quitter et sali succès et simité yo mata ka générique et simité so bois ka ko ngako na libulu wana nzamba ya parner yo zala calme travailler na yo ko to ke to pesa ba bonne chance ko to ça OK donc ba bonne chance na bige et simba parce que nzamba azamoko atala ba passe au biso de sala la misala au biso de porter ba tu me pas comment on les langue qui a biso de porter tous les langues le rote netinga ngai n'orchestre wana et pas maestro Fantomas n'apporta même attends et pas maestro Fantomas n'apporta même ata vélo pina vélo na bima na ngote mais sala musala oh écoutez ba millions na ba compte YouTube sur côté au monde que ba compte na et tourne la platine de na multiplier na côté la guerre mais na bénéficier tant le côté ta cadeau ba pesa ngate bébé étranger ba yé ba servi ba ngba bolam o ba ngba monela la pasité bon ni son nzamba otala olo ba ya la fo ngakuna pesa $100 ngamna non bo musala o ngasalela yo nini cadeau yo pesa nga comme na musala ngasela yo rien ozomona frère Nabiso va continuer à compter bon boulot na ekota ke ya sala carrière na eza normal na yebisaka makambo depuis kalabana yo ke la ngaiti ozaki na likopana ndoki alié yo alinga liya yo pakati ye moko monika voilà maman ça mais ya yebisaka mambo solo ngana sa carrière na ba zo putain yo ka générique na nostalgie et le qui tous les génériques bimina album oyo ba frère ba mtutu abeti ba tonton yo ka nostalgie générique nanga nostalgie ba o ba kota na ba page ba beti Sabalo TV ba putain la générique nanga nostalgie ba yoka bu yoka ni na boaki. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Je vous rappelle de notre plateau, je suis avec Sabalo, ex animateur de Fabrikas Maestro, ex animateur de Ferrego la Zagida Jesset, Sala Pede Banzela Naye, donc qui a déjà à sur la Bissora Pembe par rapport à l'orchestre Oye à Outaki, donc vous tenez au Bisso Regard pour Bisso to vivara na sima actualité. Donc on en a profité, na pesa mbote mingi na beti mwamba mwana merde. Un grand merci à maman ma chérie Dorothée Kabouya, je t'aime grave mamie, merci pour les soutiens. Alors, Sabalo, Bouakanam, quels sont les libisons, mais ma bisona na loye. Allez, toucher, jouer, na simbi na tiki. Toucher, jouer, je touche céleste. Rikiwane. Oh ma chérie, yankini badendaka. Oh yankuna badendaka te. Na choche na lemba badendaka na kulwangi muta badendaka bien sûr bana basi badumbaka sola malasi bake nasango vero muiza vous comprenez ona linga mundele to moyindo bango nyesa badaka kabasi yango bala maina makila nsamba sala mwango loposo ekabola nzoto na yemana mina bwaka na sol nyesa bana tamisi kya kobetela ndule neso ifeka posha Kongo bana basi balumbaka sola malasi bake nasango waba plan na ngai yoka nostalgie ko yoka zo c'est biso ko nostalgie de nostalgie pene ngoyo monique par rapport à simbi babilo mswasi kapiso to animateur auto en expérience ah tout ça en expérience auto zuiba expérience pas ba des clips solaire livre d'or mososo vous comprenez on a pena père o Alexandre ngai banzela na ko da un grand variété parce que ça nga pesi na ngai ah non pesa banzela un jour soko bimi o da un grand parce que tina remercier yo na zalaka toujours reconnaissant na yo on a vie na nga apporter na nga banzela livre d'or mososo donc tout landa ba couleur na bango ba couleur ba monseigneur dango ba Bill Clinton par rapport à Batum Souba Sala Banzela, vous comprenez? Donc voilà, il y a un monde qui est bango pene ba. Allez, musi ya lota ya talaga sima. Akoma kalibanga ya Mungu. Mama lota nge katala komanenga ke kayika libanga dia Mungu ye. Na deshembenga mama na tegra. La fin des blancs cheveux. Au monde nake. Lelelele. Mwana mundele sukela baya minga. Bachaka mwinda na se amesate erichete komi toke Sabalo ba mama Sabalo wana 2007 donc on boit quand on sune boit kate na kolisi yango wana mayele ya animation oba ka fona pamba basika moko après on a simba téléphone à tonton na Yesu tangu chibidi si ya malugo na machina matambe mwana mama bango ba kanisa ka Sabalo sila kadisi na sungisus kadisi sebo Maman allez téléphone à tonton. Bah ça là bon.
touché, pas soit peine temps au nostalgie. Vrai générique Naboka, c'est NZ l'homme du groupe Onzoy. Papa social, papa Nabisonio, c'est donc NZ l'homme du groupe Onzoy. Y a Senga Isabalo, Tokena Bango, Toto Kende, merci inspecteur Gikwete, ben Kota Zali, donc et puis na Pessi mission nanga imbote orchestre nanga tout donc les descendants de Jet Sets. Orchestre nanga comme on a les descendants de Jet Sets. Donc ça la musana bango tout travailler toujours donc mbote côté bazali wana donc à la minute to démarrer ba faire tout quand ça non ba planning ça là. Donc voilà donc pas soit penatin on yo ka nostalgie générique nanga et qui tous les génériques bimituro. Et qui tous les intros ba tout ba bimisi bele et bele ba bimisi ba intro à part quand on qui générique musuna ka qui ya nani ya Venef Souka bossé boulemi de frère générique ou Patrick Bekam pas musée générique té générique wa té il a foxé banzembu a foxé ba chanson na e a malema générique atike la bisu. Voilà, générique zéro puis na donc côté générique rien. Vrai ou faux yo ba pesa yo mbongo pa fabrikas aucun hôpital au liam. Te ngana liam mbongo wana tali na biso mutali mbongo wana na ngulu na yete. Ngulu na ye mwasi mtajua mbongo alia koselanga makamu. Mutali ngulu na ye mwasi azwa mbongo akoselanga makamu. Ngana na tante tamswa liambongo mbongo wana peta imbongo yimta pesa ngate ya mbongo ya mutu na ngama boye a transférer ngam na tindela yi président na minona mbongo apesa dollars ba pesa yango ba bimisaka so $50 ba pesi mususu wana parti ba pesa ba mbongo muso hôpital ngulu na aliango mais le balo baga sabalo aso mbongo alia sabalo bobe non ngali mbongo ta ozo comprendre yo ozo reconnaître yo mo oza grand animateur. Ouais, na grand animateur makati puis na leader. Merci. Siko lelo initiative au kulutu nanga toni ko kwazwaki que je salue à passant batie yo sabalo. Ouais. Batie yo na choumi na plateau moko bobwaka bobwaka. Titi bonga na bobwaka na choma bobwaka na ngandeni. Ah, choma abwaka na ngandeni. Ngana leader. Ngana batana ngana leader. Ngana ça animateur quand même. Tante hier za na orchestre ya mutu. Ngana leader. Peut-être ça que na ba leki de ba niveau wana ba ni na bobwaka na ndeni. Ana frère nanga mettons on a une animation série wana ya otala na TV ça balo ba mama ça non siko na minute na leader vous comprenez ngana leader ba petwa na tout batikala ba animateur ba yeba ngotu ngaza leader yosko fubo kana nani tinga michonga fana bwa kana ba Bill Clinton na bwa kana ba Venus ba Celius Cram omona ngana mutu da fana bwa kana ba leader ba masa nanga ba Seda Capo otomona ba 3 jours Air Force One. Vous comprenez parce que nada leader. Ngata su mutu mo ba jeu on a tete tout donc bango pe ba travailler ba comme ba leader. Ko ke ba poto ko sala bete le bité que comme leader ngaza leader. Vous comprenez voilà. Donc nada su na ba niveau on a parce que na binisa mukili monde. Na tika défaut na orchestre on a na longwa na kenda na makam nga. Si le ba gêné qui tu e on a e koka ko longola o nga na salate. C'est que na la poids, na la kilo na place na leader. Vous comprenez? Na tika message na orchestre tilelo batimsu ba boire ba message. Kolanda ba succès ba réseaux sociaux té to tamona ba bar to yo kané ba plan izo beta té. Bar et simbité. Na bisaka yango. Nini na gom ko e simbité. Et simbité ko effacer gomme et ko effacer na nostalgie. Kasi moto efface nostalgie le qui tous les génériques bang basali. Eh, yo ka générique na nostalgie. Soit tombé sabalo TV, ta la nostalgie yo ka ninga na boaki. Ngamo na boa lo na boa ina d'animateur 3 animateur. Na on met ma musique. Ngana leader, ngana mutu ba sheku tuté. Ngana leader sabalo. Non orchestre na nga, non travailler na bango, attends na bimisa bilo mso sika o mona. Par rapport que ba plan na bete ba bilo ode na boaka ba tuso ya boy non te ba bilo na boaka, attends na bimisa bilo mso sika. Vous comprenez que sabalo ayebi. Mouvement de rêve na yo, ezala mouvement ni. Mouvement de rêve na ngai. Jet Set o reva. O ngana reva na vie na nga. Beta pemena les pas très rigola.
Voilà. Dans la minute où nous avons ceux qui branchement moyen que mouvement moyen le animateur quoi yo on te gros bako ba peka so zongata na ville nova o ya bino kuna ngaso longo ke sana to ba jeni no boso ko pa maison mère ba jeni ni wana maison mère tete nanda via ngoti quartier la te non nanda via ngoti bon à l'époque tant to ko la to luka to bimane ba non vie mais pour le moment na via on chuté non tant toujours bête à orchestre on a tout BCBG ngana jeunes ba fallait pour on a orchestre ba père ba nini ba vie na biso ba père ba sala trop na musique ti de ba beti ba 45 ans ba longwate ba sa musique na bango voilà ya fidélité ya papa chéri ya père na biso la kokobar na biso voilà donc maintenant ce qu'on a jeune bino ibeta orchestre ba père donc simba te ça va bien pas fallait pour oui on orchestre na biso tu na uta kuna pas fallait oui na uta kuna on orchestre na biso to bandara yango ba masa na biso ba Joe Equalizer orchestre na biso boakate donc na boakate parce que na notre na kala mona muki et puis franchement là pensa te ba transport ko longwana ti l'ambassade ils qui vraiment ba trancher à l'époque wana sira na mona muki mais on est orchestre na biso donc voilà comprendre donc il y a orchestre na biso et puis orchestre na ko net orchestre on na ko cop moyen orchestre ba vina na ko zo ngapi invité pour parler na biso nga uta kuna okopana donc tant na uta de kuna Fabrigas pas uta na kuna ala collègue na nga ya kuna ya wapi mais a collègue na nga ya invité il pas uta invité tout ça qui na kuna Fabrigas nga tuna masana nga atelier ayebisa tuna basaka lo nga leka na 2006 nga kuta na ye na yete ya kuti biso kuna ala collègue na nga ya kuna si celle qui a été le se retrouver pas faire égola to epé to chimo na mai poa lelo esimba na ngoma na mai ya kote ba face to eka to chaipo nga na ya rapona chaipo générique simbi voilà il y a comme travailleur ozo bengi prise nga na ya ne pona chaipo na ala travailleur te na ngina chaipo bisinga te sikala to sa ka makamu papa na monu ta makamu banini to continuer pe mais moi na mai lelo ya mona ka bakamu simba abaluka na yena ngonde ba kongole ba la radio ba bonne chance na yeka donc Nzambe pe on a remis au foot pe ba li foot na e ba plan pseudo simba te do monde voilà ils ont ya normal sabalo longola kanda tala caméra dit de Lumumba op sa Fabrigas conseil peut-être aux ana mutema au dégager yango yepe ayo ka yo pour rankine o te non pe ça mutu conseil te moi message na muke soki bo pekisa e bo pekisa pe mena moto ke ko simba moto ayo ka te faut tika azika pas comprendre na conseil te on na ko pesa na pesa conseil ni pesa message pas Fabrigas maestro pardon pesa Fabrigas maestro message ni na ko pesa par rapport ya gomme mo ba félicitations ala collègue nanga to sala ni musala kuna pina ya na orchestre na chaka e poa voilà isali ke moi na ma izala to sala na to continuer makam ala ki collègue nanga ya ba orchestre D tu pas to uti kuna na pas fait na sufali pour pas ngana quitter ya ke wenge asani makam na ye nga pas fait rigola tango ngana bwa ka ye pas do yemba ala collègue nanga to kuta na ba mission à part wana si to yepe ko continuer. Vous comprenez? Non, qu'est-ce que tu te tiens pour bani tout ça, tu sais, si maintenant le monde a mal changé dans la phase. Mais on conseil ni na repé ça. La génération na bino leader et animateur ezana. Leader et animateur la génération bisu. Ngai. Yo zana la génération banane. Ngana numéro 1 la génération à part ba vena bisu ba ene o ba pesa ba makamba sar ba clip soleil livre d'or mo so so. Tangas ko ba ta génération. Animateur o génération onion so batikali wana ngane leader ba tout. Yo leader ba seda cap. C'est d'accord pour la frère ala masananga mais nga na leader na ye papa nga na banede ko bua ka c'est d'accord pour atala nga na tefe na lobby na génération na bino ba animateur génération na bino numéro 1 na bino nani na ba oba longwana oba zala ba mouvement numéro 1 na biso to da ngai yo oui parce qu'on a lobby yo za numéro 1 ba c'est d'accord mais nana le numéro 1 ba animateur ni sa Congo na lobby bien za numéro 1 ya ba show na ngai mais nana numéro 1 na bango tout tano na bagana bango numéro 1 na bango numéro 1 ba show mi ala compte papa so totali to songisa ba image tonga na bwa ka ba série wana bana mai wana ba bimina onti oyo to sanga na bango to sali carrière tout mais et le but est que c'est d'accord pour la fin animateur c'est un grand animateur en boka na biso mais nganda supérieur na bango par rapport que ngai na banede ko bwa kana kuta bango ba bwa ati très bien
Par rapport à lobby vérité, oui ça. Mais lobby t'es que 3 jours à la fois animateur, bah grand animateur, na boire là bango, on a compris c'est que ngaïpe ko bimana. Tu changer ma qualité. Tu changer ma solo quoi. Tu changer ma solo pardon. Mais ça veut dire que ma qualité c'est Dakar. Bon, ma qualité est assez Dakar pour ça bah c'est Dakar c'est un grand animateur. Ma qualité là. Oui, grand animateur, bah j'écoute tout. On a flatté non bah penag c'est grand animateur. Ngaba animateur ba pesa nga posa. Yo travailler et puis ba conseil parce que nga la na un esprit mon na ko caractère na ko ka ko supporter pas cité na ba douleur o ngai ba pesa ngai na la Vignora. Na Villanova. Na la Villanova pardon. Ba pesa nga ba choc trop. Et ben ko décourager nga même ko faire fort comme mata. Ben c'est Dakar ba non contribuer ko à télémisanga ité ya pour ça là. Ya bah toi jouer ya pour ça là. Parce que nana tout le monde a quoi supporter ma belle militaire et perdre en union son même na moral, l'esprit de travail ya ko porter. Vous comprenez? Donc voilà. Donc c'est un grand animateur à porter. Ça va y a tout ça là, tout ça là pe makamo simba ba moto tout total. Siko yo aux numéro 1. Nani soazo la ndona sima. Na numéro 1. Non la nanga na sima. Vous avez yo moko défaut be mutu moi zapena sima na peso sur moi. On a habité parce que ba mutu ala nanga na sima. Ce total ba basé belé ba frère nanga mtu boira na bango bon moi na cité ba comme na bango zate. Na mitangi no nga. Oh la nanga na sima moi na cité ba comme na bango zate tout travailler tout à la gane tout à la parce que par rapport pour ce total par ma génération mutamba bouaka. Tel ba venir sur mon seigneur d'angui. Animateur ni no CP l'année la génération nabi. La génération CP là na. Villanova te tout à libanda. Te basé belé ba frère na ambulance. Boka bien. Basé belé ba roi David. Roi David ba frère na suba de belé ba nani ba 3 jours ba archinian c'est pas de belé ba rodal. Ça c'est ben na bosani kuna pese moto ko to talanga. Mais végétal ça va. Yalo ngana mukolo sibete langa musula mwana muke mwana bana mwa miki ba lobi ya musabu. Nani? Ya musabu. Nani azanan? Animateur Fabugas ya musabu. Nani ala ndenge nini na nana. Bini simboga ya musabu. Biete aboka nini? Nini boya nyongo. Succès. Eza nini? Nini boya nyongo. Eza na ibi ngota. Ya musabu. Maintenant sama ambaso azan nani? Azan nani aboka nini na mboga oyo? Papa yo ebi succès. Obi succès ba tusuwa kanga nga sa succès. Succès obi succès. Nga la tia ba tu la mana mboko yo. À part wana nga na bwa ngam na bwa yekola na sombi chemise carré moko ya blé moko ya jeunesse na lata na le kananzela ya nza wele ngam na bwa kangusi. À l'époque wana kadisi ale téléphone à tonton ngam na bwa kango to mona teke et ça là da succès na ye non ça ba succès yango pene bete de côté do bete banzela ba bar ba to zo bina obi succès na ye biku tukiwa no ebisa na ye biango te na yo kango na bar te. Comment on entend un animateur ceux qui mbwali mbwa ceux qui nan mbwa kala mvwa ceux qui nan na yebi te krikuta bwaka na yebi kutu ba kriono le sanga kutu même te na yo ka ngota na bar pete atana na bwaka non kese nini na yebi kutu te mama na comprendre te na yebi te. Merci Sabalo to comme na sous émission parce que nga na yebi animateur moko oyo ebisanga ayaka na azana ada minu belé boy atanga basoyi be trop atanga basoyi te non ebiso solo te atanga basoyi to na minu belé boy ataka chauffeur na nga ba moto akumela nga ba moto comprendre so amina ye boy na ina suyi na ma station ma campagne ameminga na moto si na parler ya maestro Fantomas maestro Fabrigas pardon ameminga ti pas na parler na ye. Au moins, tu n'as pas, tu as moi 500 na kabele, moi 500 000 francs na pesi. Et si non, tu comprends? Akei, si tu n'as pas comme agoye, na mon arrêt na orchestre, wana, alongo libila matkali mutakala, banin tout ça. Pendant on distrait batu, musala coûte ça te donc voilà. Mais na so petan on yebati na ebi pe ku kra boaka te na moko krio nini boaka. Na mon arrêt répète mais au dagi chauffeur na nga ba moto. Chauffeur na ba moto. Voilà.
Ça va tout na kabela ekutu bilamba fort na kabela so bona kabela kuko 3 baskets utara Luanda moi 2018 na kabela ba basket misat na des pantalons na kabela ba t-shirt à parfait na c'est pour pas ka pour la soin bani tout ça na kabela à la petit mon voilà petit na la qui peut respect avoir nga vie na vie voilà tout comme na sous émission avant de ça la rubrique na biso pesa na numéro de téléphone na yo pesi ba dédicace na yo pesi ba programme na mouvement après to koti na biso na ni na biso après to kabwana biso na pesi message opportunité peut-être au baki ça poto kabwana yo ouais donc message na nganda ba fan na ngatu balinga sabalo bo consommer ko ka générique la nostalgie l'équipe ba générique tout ba to abimisi tout vous comprenez bozo tant yo ka nostalgie générique na ngayo beti sabalo ti vitalango yo ka générique na nga nostalgie yo mo ko mona niveau ya ba point niveau de générique na nga nostalgie ndenge kendeli do ka na memi animation mona ka mukolo na bana mike ba compara ba ngote kimukolo ezali donc voilà bozo tant wana na pesi ba mote na nga pa ya NZ l'homme du groupe Onzoi papa social père na ngai donc NZ l'homme du groupe Onzoi ba en tout cas ba grand merci na yo ko to sali vraiment pour un soutien et puis na inspecteur Gikwete. Et pourquoi pas Nadège Mbenga mère abaté grand-mère na maman na Raphaël donc bambote to ko total ngai donc Nadège Mbenga mère à Raphaël mère à té grand-mère à Willermi Joselina donc bambote to ko total ngai puis na pesi mote pas grand frère propre Jean vous là pourquoi pas té na bosanté Rabi Bokole 3 poches à Congo na pesi bambote to ko total ngai ya yo raté famille Rabi Bokole wana ndeko na ngai famille Rabi Bokole donc bambote to ko total ngai et puis na pesi mote pas ya Patrick Matena na bosanité Guy basket de continue on a pesi bambote to ko total ngai et puis na pesi mote pas ya Nelson Ifeka pourquoi pas na bosanité honorable trésor Ikok na pesi mote pas ya orchestre na mobimba ba mission na ngai na linga bango trop donc les descendants de Jet Set ça na tout ba yimba phare on répéter mon konini phare tu répéter chaque lundi puis jeudi tu répéter wana un espace mon afula wana donc gombe na gombe tu répéter wana donc ba pas vraiment temps ya ko ya robeta moi tour wana surtout ni kana ngana ko na gombe place ça va répéter directement numéro de téléphone donc numéro de téléphone c'est là 089 57 27 117 089 57 27 117 donc voilà moni ba tout balingi ba contacter sabalo pour contacter tous les alawana bo so matin on yo ka nostalgie ya générique moi boisa vraiment donc ba message na pression na ba dédiant na ba tabelé donc les alawana ba so matin mettre chance aux États-Unis yo ka nostalgie ngezalaka ba te belé donc ba nimba quoi vraiment les alawana masana ngai na Luanda na moni masana ngai Silor Loleka Silor Loleka bambote to ko total ngai masana nga partir Luanda donc voilà donc ba tutu balinga sabalo na bosanité masana ngai uze komitala hein uze komitala bambote to ko total na Luanda donc ba tutu donc il y a Graffino mon NDG ba charge mon grand frère propre l'honorable Graffino mon NDG ba charge. Merci sabalo to remis déjà na to ko na deuxième étape na biso tout ça la rubrique na biso poto kabwana yo sabalo. Merci sabalo plat préféré. Pardon? Plat préféré no yalani. Plat préféré na ngai ni sokaka. Couleur préférée no yalani. Pardon? Couleur préférée. Couleur préférée na ngai noir blanc. Joueur international préféré. International mais belé bon nakoba nani ngalinga mingi joueur musicien international préféré. Musicien. Bah on est sur baimba bien. Musicien mboka na biso préféré. Préféré na biso Congo. Héritier Wata. Voilà. Commune préférée. Pardon? Commune préférée. Héritier Wata. Commune na yo, commune préférée. Préférée bon, commune préférée yanga ya quartier na nga Koli, Makala. Makala nga ba commune préférée na ngai. Donc voilà, puis donc ministère préféré na nga Héritier Wata. Orchestre préféré. Orchestre préféré yanga orchestre na nga moko. Voilà orchestre na nga mo orchestre préféré na nga mon préféré ça bon ba ministère préféré na nga bata belé bata Wata bata Ipator bata Bina Filé bata ba acoustique 10 match bata ba te belé ba Thierry Migler ozo mona ba Jani Materazzi ba ministère préféré na nga ba Massa na ngai ça compte ko tanga ba petit na nga ba Chikito
Vous comprenez? Bah, monsieur préféré nanga parce qu'on a déjà notre touché monté mananga. Donc voilà petit nanga chikito, elle chantera bien, il va bien. Ah monsieur préféré nanga, il se mona. Bateau balo ça la fierté à bateau et à rumba yambo cannabis. Donc voilà, bah moi bah monsieur préféré nanga. Merci et monsieur Sili. Merci beaucoup. Nalingi omenge courage musala malama. Ouais kitoko donc na ninganga ina obsara ba fanatique bato batika ko sabino na ba TikTok, batika ko sabino ba siksa ba YouTube. Donc voilà, batika ko sa bato soge loko simité. Et sinon ouais donc on a psi bango kaka donc batika ko sa ba fanatique tourne ba TikTok. Kobina bina ligolo ba metu na ba petit mo mwa bo tchako ba fi ba derrière ba citro pour ko sa ba plein simbité. Merci très chers abonnés de Congo Winner Télévision, c'est la fin de cette émission. Tous allez qui na sabalo, à ce l'épisode déjà fait na micro ya Mileki de la presse. Abonnez-vous massivement, Yum tous à la biso, partagez les biso belema ou atteindre 5 personnes y a pas mba, atteindre 5 groupes. Oyo zala na partager les biso belema oyo. Ezamo ko ka ya ba soutien na bino o biso tous allons posa et lamba to rolata ironzoloka. Weste to ke to rozamo loko to relier et aussi là mais o tous allons posa eza o s'abonner, o ta la biso, o partager biso belema na biso et ko sala biso kitoko makasi wana na profiter na pesa mbote mingi na l'international Jirin Sefundu papa na Kenaya depuis Paris. Merci pour le soutien. L'international Janice Esengwe mais lui c'est mon préféré. Il y a Bessé maman Mokonzi Sandra qui voit la fille de ma maman, j'étais salé. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Christian Boulou. Christian Boulou à Barsigosi topé simbote mingi na mwana mère topé simbote mingi na mwana mère dans chaque course Blassar Diallo. Donc merci pour les soutiens. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Brenda Kwete Belle-Èvre Belinda Michiga, j'étais salé. Jérôme Parlant, où est-il? Junior Malaïsa, manifeste-toi. Président ça merci pour les soutiens. Merci très chers abonnés. Ceux qui vous s'appellent là qui na élément ya mokola lelo topé si merci mingi na Adida Lumumba yemuto azwaki makasi okota biso na banda kuna bino sans permission lokola moyebi azalaki na sima ya caméra kino na montage na micro zalaki nga ya bino Mileki de la presse tokutani mikolezo ya soki esumasi ya azongite. Protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.